La baronne Mama, ozana likamba koloba? Oui, la famille, c'est Karine Mokonzi, la baronne Mami. Rendez-vous à ne pas manquer le 24 septembre avec Dadju. Papa Tabac, Papa Miel. Vendredi, le 24 septembre, na Hôtel Rotana, na Boka Cité ya mon boss. Abedachou, patron Bogos. Chou chou chou. Babi boya koyoka, ba titre nyonso bokolinga. Boya koyoka reine, chanson fétiche nanga. Ok. Laura Chou, yo mtwana kin. Okende, ozana eloko kolakisa. Pokang mibali. Ah, ok. Système à la baronne, hein? Modèle à Kangela Eka. Sala yango mama. Ngapela ina pesa. Bandeko basi batoli. Bayeba. Biloko kotindelaka mibali. Pe biloko koposte. Na Facebook. Pamba te balekisi. Balekisi. Laura Chou, yo. Oyoki toli ya la baronne. Ozane eloko. Okolakisa. Naza si turoyo. Ya yo pe. Lopete na loboko. Okolatango. Bon. Ngana pesa nanga. Bandeko basi conseil. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, bandeko basi, na moma oyo, kotambola ekoma na ekenge, kokutana ekoma na pasi, bino bozo continue kaka koposte chaque fois kotindela bato ba message na Facebook kaka ba proverbe ba kilte église eza mabe te me ata bino moko boraisonne kotinda neti ngai batindelaka nga me chaque jour nazwaka ba video ba message ya makambo ya Nzambe chaque jour. Entre-temps, bato batindelaka nga naza sir bakendeka église chaque jour te. Naza pe sir batalaka ba video chaque jour te ya plus de 1 heure de temps ya makambo mateya. Mais tala modèle batindelaka nga na ba jeune fille na ba mama. En tout cas, ba jeune soki nano bali te tinda ta photo ya tolo neti ya Karine. Tinda ta photo video ya tolo neti ya Laura Chou. Tindaka pe loko moko ya bien. Nzela kozwa libala ezosenga toujours teke okomaka makambo ya sukali to otindelaka bato ba verset biblique. Siko toza na problème moko grave. Bazoloba ba restaurer ekoti faillite. Ba compagnie ekoti faillite. Me bino bozoyeba te bolingo pe ekoti faillite. Bolingo ekoti faillite. Nakosa bino te. Pona kozwa mobali ekomi likambo. Pona kozwa mwasi ekomi likambo. Bien sûr, bato bazolingana baza. Bato bazobala baza. Mais edimine ekoti faillite. Ndenge moko bazoloba na bino ba restaurant ba compagnie ekoti faillite. Mais bino bozomona ngo kaka na information na misu boye bozotia na bino kate ke faillite yali. Surtout biso bato diaspora. Bato ya Congo, ya Angola, ya Brazzaville. Bango bakomona faillite
soki biloko emati soki bakei kosomba bamoni na mesa ngo biloko ya te mutu moko kaka mutu azoteka bango bamonaka faillite bongo me biso na poto tomonaka faillite te toyokaka nde yango wana moye mpe boyeba te ke faillite eyali kote bolingo bajene bobukana te eza ya solo zala calme zala bien luka mpe mobali moko ya bien zala calme zala bien luka mpe mwasi moko ya bien me lakisi te soki ozobwakela mutu chaque jour baverset biblique baproverbe bavideo milai ya 2 heures du temps losambo na telefone nde bamoni yo nde mwasi obongi na libala non soki bongo ntango kutu tokomi na periode oyo te nde basere ebele oyo ya logique ya eglize nde bakomeli biso mibangi kaka na eglize te ndeko oza mwasi surtout bino basi nazoloba nde na bino en tout cas mpo bino bobotaka nalobi te ke bokotula me mpo bobotaka oyebi nzoto na bino ndenge esengaka alors boprofite tala lorashu aokende na rotana lorashu amemi bible te alobi mpe teke akokende kuna na cameraman akeni piana sino te bakokanisa aya na couple akokende ye moko mpe banoningisa kaka eloko alobi oyo alakisi alandi kaka lokolo ya mama YouTube yango akangeli eka mida yo kuna ndenge nini adobe yo kasi kodobe esalaka combien de minutes kodobe kaka 5 minutes apamba de abodoba ne mida longola bozobo oyo yo na masolono ya baimpuissant na yo wana continue na bakokono ya kepap mpe oza na periode ya mabe ozwizemi okasi avant mwasi mobala adobe mwasi il faut azwa combien de minutes 2 ans 3 ans mais oza liboma depuis quand omona mwana mobali atako to koko ya 1 siècle akende esala 5 minutes ou bien 10 minutes likola mwasi yo nayebi te soki ozosala na bato ya race nini bon nayaki na mingi ta koloba ezaka mateyo oyo 5 minutes apamba so mobala atia nkoro te akodobe obi abwakeli yo mpe na nzoto soki bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni aménagé. Donc on va s'entendre le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni aménagé. Donc on va s'entendre
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.